Étoile de love, les étoiles. 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 Comme ça, on a accepté. Bah, direct, c'est toujours comme ça, même à la télé, hein, quand une émission ça démarre en direct, c'est toujours comme ça, il y a quelques embrouilles, donc ben voilà. Et après, ben voilà, moi je le vois très bien, lui aussi me voit, donc je sais pas pourquoi ma demande, je vais recommencer encore, je vais lui faire une autre demande, hein, donc voilà, ajouter, voilà. Ben voilà, je t'ai ajouté encore. Ouais, je viens de t'envoyer encore une autre demande. Tu peux accepter. Non, j'avais pas vu ton invitation, ta demande, donc je viens de t'envoyer un autre. Je vois rajout en cours, donc il faut que toi tu acceptes. Après c'est bon, tu vas apparaître. Après on commence. C'est toujours comme ça les problèmes en direct. Ah d'accord. Ça me montre Régé, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais. Moi quand je t'invite, après ça m'envoie Régé de ta part. Ou soit toi tu m'envoies une invitation, donc en bas de ton écran il y a un truc vert là, on dirait un magnétoscope, non magnétoscope, non, une caméra et tout, tu cliques dedans, je vais te voir, comme ça je peux accepter beaucoup plus facile ta demande, parce que moi quand je t'envoie la demande, ça rame, ça tourne, après on m'envoie Régé. Ben, vous comprenez, direct, c'est toujours comme ça et tout. Direct, c'est toujours pas de problème. Qui ça soit à la télé, qui ça soit même dans les réseaux sociaux comme ça et tout, il y a toujours des problèmes dans direct. Donc, on recommence, on va l'inviter encore. Donc, voilà, je vais envoyer encore un autre. Je vois, donc là, ils ont écrit rajout en cours. On va voir cette fois-ci. On ne sait pas qu'est-ce qui bloque. Ouais, des fois, on a même des soucis avec des invités. On peut galérer pendant 30 minutes. Ton invité, il ne rentre pas. On ne sait pas quoi qui bloque et tout. Refuser. Ben voilà. Là, vraiment, cette fois-ci, ils ont écrit refus. Donc, toi, essaye de m'envoyer une demande parce que moi, quand je donc, je ne comprends pas. Oui, Maître Maurice. Eza na bato ebele baye bio. Eza pe na misusu baye bio te. Eza na bato ebele baye bio. Eza na bato mususu baye bio te. On a l'ingé qui avant de démarrer une mission na biso. So on peut aussi présenter c'est qui Maître Maurice Loma. Bon. Maître Maurice Loma, Ali congolais, nationalité d'origine congolais, Nabotamine grandi à Kinshasa. Na partition na ngai na bima pe bamboka mwa ebele ba Angola na leka mwa partout. Donc oyo kaka Maître Maurice Loma mwana mama ndanga. Donc yeyo en personne oyo sola na ye. OK. Kacher, lutteur. Ouais. Donc je suis d'abord lutteur à la base. Na salu lutte, na wumeli trop na lutte, après na yo koma kacher. Donc naza kacher lutteur. Donc, ça, à sport, on a mis balai, tant que lutteur, tant que catcher. Maître Maurice Loma, congolais, né grandi à Kinshasa, lutteur, catcher. Donc, on a catcher professionnel. Bon, on a mis un sur la état là, vraiment, on a habité. Vraiment, il est local. Donc, les catcher professionnel, ça veut dire que donc on vivra quand on va catch. On vivra quand on va catch ou on a business muso à côté, on a muso à côté parce que
pendant que Luther donc faux, il y a on a posé une question, est-ce que au vivra quand on a catch ou pas? Il y en a tout niveau professionnel ou on a amateur ou on a par plaisir. Na ligue catcheur professionnel parce que na vivra na catch, na liaga na catch, na sala pe musala na na liaga pe na musala na ngai. Donc na bilo mi balé pe sangambo. Catch pe sangala, musala pe na kenda pe sangala. Donc na deux chemins wana pour on a sala tant que mettre Maurice Lo maman na maman danga l'homme du moment. Na liaga pe na so na bi catch pe angala te na kosi. Na dama pe na vrai na kopo. Ok, ben au bandaki catch na âge nini et là on aime ta poussa qui est vraiment pour comme un amour ya catch pour yobi le comme un catcher. Et là c'est exemple belé ba misusu ba donc ouais ba comme belé ba to ba imitako ba pesa ba motivation ba imiter ba ngo pour mutu pe comme neti bango. Yo ezaki na ni idole na yo. Bon, nga à la base idole nanga na loba ngo pe na répéter ngo toujours. Nazalaka na katière nanga nazalo sepelane trop. Kumba katière wana kumbu na elaki Moni de la Croix. Ye nazalo sepelana ye et nazalo taper vie na biso edingwe moto na ngingi. Ba ba katière nga nazalo sepelana bango. Moni de la Croix azalaki mwana ya katière ba bengi Zapata. Oyo tano lo barake donc ba katière ba na ba biloko mo ba salaka o etikala des années ils ont succès tilelo Zapata wana zaki na nzembo baza betele oya pala ils ont bloqué non bon on est bien wana on a bien mais on a ba congolais botema ba yoka na passe bandeko na biso donc il continue à m'envoyer des messages yango ya muzokima Zapata ouais muzokima ya mo ils ont bloqué yo ils ont ça la bongo parce que so batindi message bandeko nde ba comprendre te ba lingo tika otinda ba message te donc bon pona ba ba ratio akomelinga boye na omona na répondre mais je sais pas Katia wana Moni de la Croix père na ezaki Zapata o sala fanfare o ebetaka ti lelo o papa 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 la 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 lilon Zapata donc baza ba catcher ou ba pesanga posa catch ba pesanga na plaisir ya osala catch po basala ba biloko etikala pena donc so mutu okende lelo na monde entier nzembo wana ebeta ati lelo si voilà na vie na biso président na biso Papa Wemba ye pe na zo sepela na ye parce que azali na nzembo ne mobo baza opetela ye nzembo wana ezalaki ya wera pasaki on album na ye Ndumba moto moto ya ngama ye papa 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 Wemba me ma viola na mokongo ta siko ba misende bazwa kaka wera pasio nga beti episi pe makapa de mona ke ba katia ba ta inspiration ah ouais ba ta inspiration donc qui tozana ba nzembo to beta lelo so talife na biso dingwe abeta la 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 j'ai Fabrice abeta on a nani la 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 j'ai et dingwe moto na ngingi c'est-à-dire que tous allons respirer après ba ministère ba zui ba utiliser pe et sali pe makambo mais pour moi na ba ba reconnaître ba lo ba en tout cas logo na zo ki on pa katière boye ba rande ko reconnaître ti zomona pas ces abaka wana po ba reconnaître te mais za ba nzembo ekotila ba makambo tande ti bo fanfara Zapata na betara nani ayebi on te na ba feti et bande la raison ngara mais tout le monde ayebi yango mais base nango c'est de katière wana ze logo ya Zapata katière ba bengi na kombo ya Zapata on mo na baloba lilon Zapata lilon Zapata po eza ya Zapata asa katière si voilà c'est ça ben wani eza ba marque na bango ba sala comme ça et toi simba quoi bon yosko sala marque nini pour le moment bon dès na otoloba en fait ngai na déjà moi na maman ndanga marque nanga déjà moi donc oya nango malembe oui malembe donc ne malembe étape par étape si
Otuni nga marque. On a vu sur marque na nga déjà ali Maître Maurice Loma mwana maman ndanga. Donc na déjà mwana maman ndanga donc na bima na kombo mutu te. Na sela ka kombo na nga moko. Donc naza kombo imité par personne. C'est ça. Bon, si on a 2018, ok, qui participer dans le combat, tout le monde qui est na Congo, tout le monde qui est en Angola, et les cas indéni combat wana. Déjà na kutu mtabengi se bino organisation mne les cas indéni nyango comme c'est tout. Bino mo bo futa ka billet bo ke bo bundi ou ba invita bino. Na évité vraiment bon na bandeko ba Hollande biso na pesa na réponse. So vraiment muta futi billet na yeye moko pa kendo bunda na Congo. C'est que muta parce que bata sentiment ba se belé hein. Et là mais bata sentiment mo futi billet na ya ke pa bundi na ye payer moko. Ah bon voilà c'est que muta na za na bana te, ana famille te, aller sa famille te. Donc moi à la base nous on était invités par le ministre des Sports Denis Kambai. Tozali tanto kenda ba nini wana tozala na ba imbattable tour en Mboma, tozala ba sportif belé, ba Katia ba mettre Shaolin ba Colorado, ça dit soto ke mutu mutasombi billet na ye. Donc toyoka na biso nyonso na bata ba Belgique ba musu ba uta ba Londres, to somba ba billet date moko jour moko. Non, ils a qui invité ba beng ça même na ba judoka ba kenda. Ba beng ça même na ba judoka na mona ba master na ngai ba mettre Lebo, ba un man et mettre Manix. Ba mettre belé ba kenda ki ba yaki wana parce que nous avons invité par le représentant ministre du sport Denis Kambai. Ouais. Ouais, c'est ça. Nous avons surtout donc. Et les gars ils pendent ni en tout cas, et les gars qui très bien, on était logés par Grand Hôtel. Ba vantia sur Inter wana na Grand Hôtel. Nous avons na mutu ba pesa biso mo pa kola me o ba lo ba ke. So le bord à gauche et puis si doit tirer battre comme un bon à l'état au peuple les autres souffrir depuis quand démarre mon ya là. Ah donc on dit qui bien quoi. Toujours donc ça veut dire que ministre bengi simino et après sima ayambi bino bi atebino hôtel abi après maman après se par bon. Dans hôtel to vandi wana kitoko to jeu pa kola mia malamu na vandi kitoko donc wana guti eleno o na olo bano wana ezaki no 2018 ti. O na obete les amambu zaki ils ont dit 2017. 2017 déjà. Après 2018, nous avons été invités par Maman Fatou, na colonel Chako. Colonel oiseau dirigé FAC na Congo. Na Maman Fatou, bali bato baza bato administratif ya Congo kuna. Ba bengisa biso pona makambo etali, makambo ya ba feti na biso ba mboka to kendaki. Le deuxième tour à 2018 en tout cas, nous avons logé pas ya bien. Le petit tour nous avons logé na Béatrice. Tous les gens qui ont mis Shaolin, na Samsou Samagora, na Pamphile du Congo. Donc il y a Sengo, il y a Okendene Sika, et puis là il y a en tout cas. Bayambi biso ki toko to jipe pa. Donc bayamba bino benza bien comme il faut parce que biso to ka ba polémique ke donc ba bengi saki bino et après ba comment ba négligence mo esalamaki bolie la bino pe bon mo pe malonga te ba bi on est ko s'attendre que ba pesa bino kama somme mo ya bien mais ba somme ngo nini yote ka ba bino na bino hein ba somme ngo pe pesa maki na ngote donc ba misusu ba bi ke ba kende na perte boyo sko lo bini yo pa na moni ke bo kende na perte te non ça au mona kata délégation atokoti na kata wenje mbisi na mbisi za na prix na ye biso ne sto beta na Barcelone mais so tali salaire à Messi na salaire ya Dembélé eza ndenge moroti vous comprenez ils allaient selon valeur ni yozo présenter na gouvernement et le oni ni apporter pour ba yambo na valeur na esemo toko ya nzela moko me mutu mutana makamuni biso sa yi tournée d'Afrique prévané so na futi bien na kende Congo bongo bien na et memenga na Angola na futai ngaite et j'ai encore le même temps na qui encore sous Brazzaville c'est-à-dire elle est tournée d'Afrique tant on va décider ba c'est nous tournée d'Afrique on a tourné Angola Brazzaville Kinshasa Gabon 4 pays bato tout batele ba combat nanga ba omona ke na bundaki na Angola na bundi na Brazzaville na bundi na Kinshasa na bundi na Gabon et elle a dit tournée d'Afrique si ko no zambo ngosomba ba biya ba mboka ana nyonso vraiment ata ko ba bike na mbongo ebele ils a dit tournée d'Afrique to kindaki na représenter mboka na kati tinga mba Brazzaville liboso na koma Brazzaville na combien
pour me souba kenda cop ngana ki braza wana sikona nenga komba nde ba dulise ba kenda obeta na beti na braza na non ngana na beti na braza ngana bagare na Brazzaville na bagare na Gabon na bagare na Angola passeport eza na visa na kati minga olobezati ils ont beaucoup ngana tamboli donc voilà c'est ça ogayaki te na ganyaki ba komba ebele na pe na ba komba musu na perdaki ndeti na kini turo na ota okenda 2018 na perdre terre na perda na 2017 kuna na bunda na lokamba siboliti mais turo na perdre combat na beti ba na gagner ba komba na nyonso na kenda opola komba mo na Angola contre Zombie de Kibambi. Donc bon na pola komba wana mais après wana tous les combats tikali na komba mo ndo sana na Brazzaville na bunda na champion na bango Brazzaville comme on est RTGA stade à Brazzaville elle est plein au sakanati place na mona bena na bité so yebi boulot ezana lengi na mona lenga boulot na ngai parce que malgré ba vie na biso ebele bazana mboko yo ba olingo pesa biso chance te bazolinga ko reconnaître musala biso to sala te bazondi mabiso te mais quand même to kende libanda to présenter mboka toujours bunda ba o sepela ba mama mete mo silo mama na mama ndanga ye donc ba na Brazzaville ba yebi nga ya osakana te na mona ke na Angola na bi donc c'est que na bina moto ba landa nga partout na mona na ba petit ba bazo ya bazo singa ma photo ba do place na mona meka na bité sport social on a nenga propre pour jouer le foot na on dit ba biso ba Maurice Tozui là aujourd'hui champion d'Europe festival on a biso ya malembe Mawato. Est-ce que catch congolais est rentable? Donc, est-ce que vraiment ils allaient parce que tout le monde a net catcher américain a salidé catch 3 4 5 a commis riche ndako munene makamunyoso mais nga on a catcher na biso ya Congo on dirait bonne chance là dit ba catcher américain là on y zanga pour beaucoup m'appeler ba catcher américain. Bon, on a le bagarre que biso tu as la chance comme le gars bakati américain était poigné de 1 budget isa malongate mutema mabe na makambo ngo budget za kitoko te budget pesa bien te vous comprendre na ndenga normal yango monique to koma le gars américain ndeni parce que biso moko to sa musala ndenge sengelité ba condition ngo za malamu azo réunir yo c'est les mission pour boya eraka pour abima ridicule vous comprenez ils avaient bloqué en mois donc ils avaient bloqué moko bande on so ba kongolo mona ba otanga bonne na simbi sentibo ora ya bande boudi ye niveau ni na zana ngo est-ce que yenda zawana est-ce que yaza niveau mo yeba tele John Cena akoboma eti yeba tele nani akoboma eti parce que bazo minimiser niveau na yo pour zande ko na bango congolais. Pour bango faut pas respecter yo pour bandima yo il fallait ozala ekolo mususu zo mona so ze ekolo mususu wando mona bina bia te bato yo bandima nga pona ekolo mususu mais lokola na congolais bandi monde donc il y a un peu manque d'amour entre congolais quoi. Ben voilà, donc c'est bino makambo yo ezali somme eza somme donc petit à petit ba question zoya donc Maître Azu direct eza compliqué donc Maître Azu comment contretemps to luka to zongisa ye azozonga azo expliquer to matina point wana comme ça là et tu a polémique et cela entre to qui ba bibe nzembo passa Moïse Mbi ya Bembi na ye ndenge pe ba benga kae mwana ya mama azo il m'a expliqué. Ok, azo kota il m'a expliqué la histoire voilà. Et kata yimo mkiwe. Ouais, problème exact. Ben question na moi sous ba téléspectateur ba tininga na tout na bino
Mais pourquoi na catch congolais ou catch africain, tout en général catch africain, pourquoi il y a toujours le quoi kisi, pourquoi pour ndaka na ba kisi bo sala ba makambo moko boye un peu mystique ko bimisa soso na nzungu, ko gorger soso, ko peyisa moto soki na nzungu soki ko donc pourquoi il y a toujours c'est des trucs bizarres comme ça là et tout. Donc, en gros, qui bunganga pour nous comme catcher. Donc, tant que Congolais, au cause de catcher normalité, car il faut aussi makis, car il faut la kisaki, sinon, comme ça, tout n'a public et mona. Est-ce que tu as là combat catch américain? Mais dans le combat catch américain, très bien, à cause si tu veux même pas combat catcher, parce que na Congo, net lobby coup donc n'est au banane aussi à tina des ans matin dans Zélana. Ba catcher américain même si bana ba kiss na bango ba la kiss a ngote. Jamais au moins la catcher américain aya na soso gorgé, aya soka sa soka mela makila muto ya soka apesa mutu moto na mutu. Non, ça tout le monde aura ba catcher congolais. Pourquoi bien bola ça kiss on vis-à-vis comme ça? Bon, na koye soka ke biso déjà tout d'abord ezana première maison na bokoko. Deuxièmement, so ta la catch américain bien yo mona na catch américain ta Undertaker na obima na cercueil. Undertaker. Mais oui. Non, oui, on le dit obima na cercueil. Mais abimi c'est mutu moto na mutu te, a gorger sosote et tout suite. On a ba question, on va répondre yo. So lingo contredire nga wana c'est la mission mo ya débat. Ma question na ngeza ki na yebisho ka Undertaker abima na cercueil, cercueil wana yani. Ils a beaucoup côté za nini parce qu'il y a obima na cercueil. Ben donc aux obligés parce qu'aux a catcher faut simbaki ici quoi donc ça on comprend bien. Question en wana tenena lo banoke na catch to wana ba style belé. Biso ba africain to wana style na biso ya wana. To na kini ba tutu catch renyaki. To mona ba ve na biso ba edingwe moto na ngenge. Ba bunda na ba imika, ba sala ba mama na ba démonstration ba lisa po ba bima, ba selemani moja. Vous comprenez? To mona pena donc ba zombie patra. Ba padra, c'est-à-dire que lelo massa moi en Afrique d'ici zombie. Fabrice Zombie. Yé akende na Congo. Akoma tant asali mama ba chef coutumier. Mona ina avana na ba chef coutumier. A réunissé ba chef coutumier tout akomi chef coutumier. Ma va en Afrique d'ici a pekacher. Après au côté na mama ba gouvernement na ba makamna uninga sala makamna yewana mais c'est un catcher et lui kolobake na catch na biso lelo photo bossa na traduction te place to outi kaleza ki so zobela obimi mwa bambuma na nzoto no bien kolokoto basali mwa banzeta vert ba pakulio évité oki mwa mutu passe o compagnie bokoko ila ko sala mambo ebele mais bota bokoko pour impressionner batuo pour bangisa batuo pour bangisa adversaire en face de toi. Bokoko est la manière il y a chacun de nous pour se défendre. Ça dit nga so na bokoko na mona na ko pesa exemple bande ko na biso baluba. Pourquoi baluba soki abali mwasi na ye fois ça la tibau a sali tibau ponani. A sécuriser makambu na ye parce que ça traduction. A sali mwasi na ye tibau a sali ba mambebele lelo na kin. Elo rezo réuni ba basala artiste na biso belé ba obwa kala bambaso. Bambaso wana ezobika nani na bokoko. Siko so bokoko ezati. Est-ce que bomona musu ba artiste na biso na musu bazobika? Ba mamepela ba vide loin ba artiste belé. Donc ça veut dire que ba qui se rappelle les jours d'aujourd'hui koko pour m'appeler mutu. Soko kei trop fort koko pour m'appeler moninga. Ngana oloba na ba kisité ngana oloba no mamba traduction ya bokoko. Mais c'est bokoko wana. Bon, na bien, est-ce que bien on te na bokoko to c'est ça asthme? Est-ce que bien on te na bokoko ba c'est ça kituntu? Est-ce que bien on te na bokoko ba c'est ça maladie nzo? Mais bon, pourquoi quand bokoko on fait quoi ta na catch? Pour impressionner adversaire. Mais na catch depuis au banda ota la catch congolais. Tant au banda ota la catch izalande. Bokoko ezalaka te biso mutuna. Mais quand il y a une question, il y a un nga opposé parce qu'il est perturbant comme ça et tout. Il y a un bokoko yo wana. Il y a un beteli mindele na mboko yo. Il y a un mindele ba kimeli mbangu.
Ya on a joué le loco. Mais yozolinga, on ne change pas les jeux qui gagnent. On a changé le logo, ils ont gagné. C'est un peu na sani. Mais si on a un combat, na bunda la technique, na bunda la force de frappe, na bunda la peine à beaucoup. Donc on a 3 volets à catch. Technique, coriace, féticheur. Ah, bon. Yomo lobiango. Yomo lobiango. Donc, ben voilà, sans polémique, Yomo lobiango, Yomo andimo, Yomo a confirmé, donc, on va bien en bukoko, mais à autre bimisa combo, bande obo, la nana, si bien vous comprendre. Ben, to ya sukoyo, par rapport à la ceinture aux anango comme ça là et tout, combat na et que ça maki autant que ça na Suisse là. Mais net à ça que organisation on a pour na combat les acquis na Suisse pour permettre pour gagner ceinture parce que les problèmes pourquoi bah combat la mino pourquoi tout le monde a ba publicité tenait ya ba ninga comme ça là et tout ba ninga au moins tout le monde a publicité net na confrère na omoko même à table les mêmes choses étaient net yuri tout le monde est kamita au boxer tout le monde a publicité net déjà ils ont bima ils ont circulé, Kalaming était dans Canal Plus, dans Arobundabani. Mais ce que binosko ba kacha, pourquoi tout le monde a ba pub na binoté? Tout le monde a ramba moko bou kombe salami sentir bani mais pub tout le monde a raté pourquoi? Parce que zali mal organisé ou mouta ça la bino makamano ça zaki. So lobby que kombe salami sans pub en kama bo bato bazara na katsa sala on a plein wana ezala wana. Donc bato ngo siko eza ba famille na biso ou en fait les problèmes non, yo can expliquer yo. Ba combat na biso les karatro. Ndeti nga na auto les kana BFM TV. Est-ce que yo êtes au courant? Ah non. Non, on est au courant. T'es pas au courant. Bato ba landa biso l'émission. Nga na ozwa image ya BFM TV. So koti na Facebook na nga. Facebook na nga Maurice. Nde ba komi loma loma. Au mona, tala na ba publication na mona publication à image ya BFM TV. Ngai na ligi na BFM TV. Donc ba olobela mambo itali catch. C'est-à-dire pour Olanda biso faut za suivre lingana eloko biso salaka. Ya mindelo mona ngo zolanda ngo era catch na date parce que bango ba canaliser eloko na bango ba teli yango date ba teli yango na jour. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça que ba o futa, ba diffuser bino pe bo tala ba o futa. Mais au moins, on finit en aïe kache, mais on a la kache américaine. Surtout, on a la wana. Au moins, on pasteur, biso a critiqué biso. Mais américain, kache américain, on a. Les autres, on a football, championnat, Congo, on a la tête. On a championnat, Madrid, Barcelone, il y a bien la foot mingi. Mais foot, on a la tête. So, va tout le monde, on a la tête. Mais on a la libanda. So, va tout le monde, John Cena, John Cena, minute à tiki kache. On a cinéma, on peut se détail et tout. Mais si tu veux mettre mon solo, maman, maman, danga, on dit à wana za aventure. Comment tu veux qu'elle a évolué? C'est ça. C'est-à-dire, na ça la publicité, so quand tu as Facebook, na mona, ba affiche te partage aka. Tout ça là. Alors, si j'ai ya catch, ils ont des morote na box. Alors box lelo, master na nani, frère na nga Yuri, à ça la sport na ya ça boxer, à ça la publication na ye. Azaki aussi ba publication za leka par Canal Plus. Aujourd'hui, babilo on a mingi comment les gars na Facebook na yemoro. Pour tala ngo bien, faut les gars na Facebook na otala. O linga ye déjà pour kinda otala ye. So linga ke to otala endeni. C'est ça. Donc yango moni elo nga na oloba ke bande ko na biso ba pesa biso chance. Ba tika na d'abord critique. Ba ta na logo ni to sala. Nzaka pona bien ko ngata na bunda na kota na drapa ko. Na auto bunda na babea ninga sale player au sakanate mindele kutu baoganga Maurice mais congolais pas c'est la fois mon émotion to bundé de na Ville Saint-Georges congolais fois mon na peine émotion comprendre que donc mettre à mystique so mon émotion te ben oui par ça qui m'a comme mystique na combat wana ya au sakanate talaka nga mona maman ndanga mettre Maurice Lo bah bien qui sont trop de mystiques et les kaikuna. C'est normal, c'est normal parce que moi personnellement na ba combat na tout, moni bato balanda nga. So tali ba combat na nyonso. Au moins d'abord ndé na sepelisara public pour na koma na ba émotion au ba balinga na koma nango. Donc je suis d'abord à la base un bon lutteur
ou na sali lutte bien naza bien formé yango moni lelo mingi na yako lobela nde na esaki yo na yako lobela mingi boro nazaki nango oyo Afrique nazaki ya Afrique siko nazwi su oyo eza deuxième ceinture donc mwana mibale ya liboso nazaki nango ya champion d'Afrique ya mibale siko yango Europe yebisa ngai siko yango to bena ceinture yango donc bitumba ngo elekaki na Suisse donc na mois d'août là le 14 août combien là na Suisse yango na expliquer ba combat bandaki na Suisse to bundaki na Suisse le 14 net organisaki yango Togo kende na Bruxelles ezaki le 23 le 24 le 25 ezaki festival à monene ya latine mais to bandaki déjà en Suisse to bundi côté ya nini donc na Suisse ça y a qui qualification donc on s'y qualifié na Suisse na se qualifié na Suisse to na nga moko te na ba mettre beja ba laki wana mettre Deus beja il pas laki ba mettre Shaolin ba laki ça dit na lenga c'est la première fois na kende bana nanga ba mona nde na bundaka j'étais avec Joël et la joie d'accord donc c'est ça quoi donc après au Bundi les 23 août au gagné ceinture au Bundi qui na mundele contre Nan olobi na busaya nini na bitumba ngo zaki ba mindele na ba noir o gagné ceinture ngo zaki yo na mundele o bino yamne ba congolais na jongo pa mutu mwindu te na jongo bena ba mundele on va mundele wana pe en fait surtout bosanité so ba te na ba raisonner mundele wana abeta ngai na premier volet na premier éliminatoire donc on a les cas na repêchage donc on ba bendinga ko benda na yo leka na yo ko se qualifier encore na Suisse. Ça na utaka Afrique na auto perdre de ceinture Afrique mundele wana mtabeta na premier combat na bundaka ye mtaganya ngai sikoto na zongi pena na bite mama ndanga o pena lifanto na otike boeti na sale pena ke na préparer kitoko ta on a commis prêt na kena na se qualifier na Suisse to na to kuta ene bosiko na finale na biso bato balinganga bakuta na Facebook bata la image ya combat wana parce ba comprendre que bana ba Congolais pe bazana batala ba si ouais voilà donc après au gagné ceinture et on est représenté mais donc on va pas mon bien hein, parce que médaille yango on a médaille voilà yango bon la te sina belge sina ba belge drapeau belge yango ouais yango donc comme ça le bateau qui est trafic hein, donc on a ceinture mais pas où tu gagné le 23 août na Belgique donc tout le monde a ba drapeau yango wana donc on a ceinture ba américain ba alaki ba brésilien ba hollandais vous comprenez donc tout le monde a alaki to alaki na beti tala boro yango si comprends si bon, ben voilà bien on les a trafiqué et ça vraiment vrai ceinture vraiment donc mettre à autre gagner combien là qui na Belgique le 23 août les a qui chaud donc biso ba ceinture na tout gagner place au bundaki ba monité ba mona mo ceinture biso ceinture elle a tout communiquer non sur communication to pesi message to pesi date tant to ya siko Mette Maurice Loma, moi maman ndanga. Ma belle. Voilà. Gagner ceinture, ça fait quoi? C'est une honneur. Si on gagne ceinture, et puis honneur, moi, et puis sous moi, respect, moi, non, si on gagne ceinture. Et ça dit que tu vas respecter encore plus. Pour gagner ceinture, déjà, honneur à ma casse, parce que, au sala catch, faut que fouiller à biloko yo sala. On a gagné ceinture, on a gagné médaille, la deuxième ceinture, on a banda catch kala na vie, on a bandi catch le loté. Mais, on a gagné la ceinture, là, awa, on a gagné en 2016 et 2017, en 2019. Quand même, faut quand même l'évolution, on a gagné bien. Combien de quartiers nous voyons, on a la ceinture,
kundu mususu akomi pesa ceinture ye moko mi pesa ceinture na combat ni na compétition nini omona osali combat mo bataka yo wana batumbulu na ceinture kende bakini bunda na basibolite ponga kona zo boro na Afrique na beta na basibolite na beta na bazombi ngana le sel kache so na lotango lo batunga na simba na bakabo akabo mfumo mbanza uga bina uga na kabo akabo ala papa 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 aya ya munwe ya una mbanza mungwe yo na bundi na bato ningwa simba ina sibolite zo sibolite ayibi kokoti oye à l'époque ils étaient au land de basibolite simba ina ba super anguluma na simba ina ba grand féticheur le quoi ba yalala na simba ina katia le rôle à kanga la machine de guerre ngana beta kanga la machine de guerre na poto kanga la machine de guerre na kanga la machine de guerre au kanga miyibi au sa na BCRS au chef wa BCRS au tomba siko tala niveau avion ou de dingwa kugata obeta eti ngana beti kanga la machine de guerre yo beti oh bali kuna batu baloba na yo na simena bakabo akabo fuma mbanza ngai na ali katia mo lelo so na otala palmarès na ngana moi temps autant que na jeune il sanga démonstration ni non na sala te na kati biloko tout o vient na biso dingwa sala na salam biloko tout o zombie a sala na salango yebisa ngai dona na palmarès mo da trop solide dona katia mo lelo so tolo ba lelo na poto awa bulu kabna ba jeune katia o ba osala musala bien peut-être na limité na rosa le troisième na Europe quand je dis toute l'Europe mais pourquoi bino mo pété beaucoup qui ko créer vraiment le on a bino mo ya bien entre mais bon ça fait payer ba katia en haute bo pesa ni idée bo solo na ba ministre biso mboka comme ça bo luki bo créer penser le on a bino mo penser ya bien vraiment et comme on est ya ba américain comme ça tout beaucoup bonne possibilité au salaire mo paye ah bon na kolo bandeti jamais tu peux te produire tout seul. Wana donc to comme dans monde moni le loba musicien ba comment se produire ba momo ko ba producteur ba za lisuti. Biso to zana on a ba production. Ba producteur amindele ba ele atana ba congolais boate. Weekend union so na biso ki na Belgique na W tala A. Donc les ali OK na WBY tous les week-ends ba bunda. Aussi ba quartier logo la ba Caïma Colorado ba Caïma bana ba contrat ya danger en France na ba club en France ba bunda tant je dis tous les week-ends ba bunda gala ba offrir ça ba mbongo siko comment a comment na idée à ses produits propres œuvre na yé moko vous comprenez ana batu o ba osala ngo ana batu ba olanda ye o ba lingaka ye ba osalele makambo wana donc cela veut dire que pour comment na niveau ko se produit yo moko faut oza na batu te o bakipa makambo na yo mais so yo oza pena na batu balingaka yo o comme ça la makambo na ndenge non donc avenir ni ozo mimona na kati ya catch le jour d'aujourd'hui avenir ni ozo mimona na kati avenir ngana mimona na kati ya catch o ngana pensaka lelo oyo susi na ngai ali na s'éteindre na koma na WWO bino bo respectera o bo bangaka wana c'est-à-dire que na koma wana na bunda kongola mona omweke na koma wana na bundi parce que pour ma congolais ali kongola comprendre te catch ba américain ba sala fédération na bango donc ceux qui va zuyo po bunda pa na bango ozasu congolais ti au bundasu na Congo to comme bunda logo l'Amérique koti na fédération na bango si oui ça m'a mukolo bina ba américain ba odese ba bana to ça championnat du monde à catch parce que vous comprenez que bande ko na biso to ala tala vous comprenez ba wa biso pe bala na tala ne mno landa Congo ki beta na Afrique du Sud championnat d'Afrique au type no bia lo mawo ya danger mona mamanda mais ba américain ba sala fédération na bango bino mona biso ba bango ba l'équipe biso po ba bunda bango na bango ba bunda kana biso te so lelo parce que le quoi Katia le quoi Rey Mysterio c'est pas un américain c'est un mexicain mais ba commissaire américain pas bunda ka en Amérique ko bunda sous na Mexique te
Donc, Azana, même Kofi, c'est un Ghanéen aussi, mais comme c'est américain, ben. Voilà, cela veut dire que. Mais au moins, tu as vu déjà Bamboko Baouta, quoi. Mais bon, et puis Bamboko Baouta, cela veut dire qu'il y a un skolo tolo baké. Bolinga, un jour, le nasinga, un jour, nous ça un championnat du monde à catch. Mais bisio, place vous comprendre que tant de ti, tout ça n'est non aventure. Deti, au moment où Undertaker, à champion à WWE. Mais Boyo a été Undertaker champion du monde. Il était sur Boyo la différence. Undertaker la Bundesliga africaine, il n'est pas joué championnat. Maza champion. Oh, Chris Benoit, exemple. Oh, Nanyo, John Cena, grand champion. Babundiga bango na bango. Mais si ko biso to bunda pe biso na biso to biso kutu ndeti ngai kutu boyena ok même si na bandela la France, na bunda bandela la Belgique, na bunda ba oyo na zo peta au fait mais bozo ndimati. Mais bango babundiga bango na bango ba américain be sanga ata français nino azaki na compétition wana. Bomoni autant beta français mobo. Rien. Non, quand on a balinga catch américain, pourquoi? Parce que show na basalaka. Tu vois, parce que quand tu yos no catcher, ba bios wala no ba catcher, ba no bios ba catcher, ba no ndemo. Mais là c'est quoi show na au américain basala comme ça là et tout, c'est ça qui ça manque un peu chez nous. Il ba catcher comme ça ba congolais. Donc ce compagnie c'est comme moi show. Moni show ba américain basala. Tala no sko explication. Au moins na mutana mbet hôpital. Baye na caméra baye au menacer mais ba obunda lobby. Les Congolais ils aiment bien. Baza d'accord. Ba o sepela nango. Muta kumbika ne pou baye ko tout na makasi. Alors tout ebisanga est-ce que sport to sala les sport mo boy ya banalité est-ce que sport to sala les na loi te. Nana ebite ke poto bunda nyos to tambola na loi. Ngana na hôpital ba ozong sanga mai. To bunda jeudi yo menacer aujourd'hui le hôpital. Tu crois qu'il a porté plainte? C'est-à-dire les Américains, quand on la scène, on va préparer scène bien. Mais tout le monde c'est ça d'accord. Donc, on sala mo kitoko, on tala mo bien. Mais ce que talaga sko ke bisoto banda sko sa scène avant la bunane dingwe. Na kena oguluke na matete sheba on na go kotele na palin. Wana na lo finga ngani. Na za vantrier, ba tira ba comédie na bango wana. C'est-à-dire, on a Congolais faut bozana nous na ba ranking boyo kanakate beaucoup tanakate. C'est ça qui est dommage. Ça va bilo omoro boye mais pas ba américain ba otalango au mona o asu moi sa muninga abundi na ya gagner akomo bimana moi sina. Est-ce que au mona manga mwana kate est normal kende tingana yo bunda peut na poli bazo moi sina ma akoma moi sa kate ya mususu. Mais na nini ba osele no scène wana lokwa scène na théâtre ba vidéo ba tsalaka bozo kwa ngo bo mona bango ba danger ko leka biso mais biso to betani nzoto na nzoto emsu brique betami wana mais obi rien lukuta brique ane zuete mais tant américain ya sel makambo wana ke no hôpital a bendie ba singo bazo zong sele to yende ni na yeba yeke ake beni ba singana na hôpital caméra za ki wapi pour préparer maman et ya besoin image wana batala ba lobelake ake menacer un hôpital kozo mona ba bilo mobo eza ba mise à scène ba préparer ba sale lo na bango be po ba yebi ke montage wana et les canaux télé za la diffuser ba trop batala ngo mais alors ba congolais ba bosani siko de théologie wana ba comment ndima na bango o wana na mise en scène wana bien ba o asitango parce que ba lobi ne faites pas ça chez vous. Mais biso lokola Maurice a beaucoup d'années na nganda jonga. Maurice a wana beaucoup d'années bo beti mission mon étoile taba aussi ça lo mande nini. C'est-à-dire ni les prophètes chez lui. Bon ndima biso comment parce que tout anaka to sekaka tous ensemble. Mais le lo somoni ba joueur abeta na Congo mona bazaka bien. Mais soka bimika e ko ba ko moyembai. Talaka ba joueur a Congo. Soka bandika a succès. Mais yebisanga joueur nini oyo yebike abeta bale malonga ta yebana te bayembaka enani azati. Mais soka ko bon na boy mukona otama ko na W ba yebika ke na komo le kana W comme siko a mettre Maurice to monisco donc ba ko mosela ba nzembo buto no na sengiti. Parce que zo mona ke ba oli na ngati ba do kusi. Vous comprenez? Donc yango moni le sel makambo pour nous comprendre ngo faut vendre ça l'analyse.
yo zo boya catch congolais bolingi catch américain sikoyo ozo ba na mboka na bino ba catch bozo linga évolution mboka bato wana po balinga ba catch na bango wana ba otekela bino ba CD ba préparer mise à scène na bango ba bongisi au moins moi ça nano ya zo finga nanyo o aya ça dit ba des autres wana mais biso so combat mundu mo yo bundo akotika ba ndi ko finga yo wali boma yo combat vous comprenez ça dit biso to lito meka ko canaliser makambo mais bino bolito ça lo kwa bango so to ndo ça lo kwa bango ibisa mabena nage esko shebe dingwe msuv msuna dameti na desko shebe bango we pa na pointe nzungu mo sina za olambo sopi damas caméra sko so na iso yo ya ko filmer au moins mso ngana okenda ngati na lembina mais ça ba image bino nde ba journaliste bino nde bo sele biso pe boulot boye bozo kota na kati ya mise en scène bozo sala ba makambo ezake po biso pe kati na biso tombo kati ya biso tombo mandeni so ino biso mono toza divisé donc nde na oleka boy il y a certains gens au mso baza ba finga vous comprenez c'est-à-dire au moins na mutu mo so anena mutu mo boy en fait vika kayeba ki ona sima mutu mo ba yeba ona mutu mo boy kala ba ndo finga ne oyo kaso de rien mais au tout cas le monde a été américain mo ba leki donc na comment pour ba respecter yo faut à célèbre moni lolo ndé na vandia salaka émission banda oketini pali pour moi ne banda ko finga ngaya o comprendre parce que pour na bango aza personne moko intouchable ko toucher ti ko toucher ko fité ko en fait ko toucher we ransom ti parce que pour na bango ba comme le quoi ba comme bâtiment ba comme différent na biso OK surtout ça on a respect les uns les autres au monde que nous devons comprendre que na ko finga we en public c'est-à-dire na ko finga pe Maurice en public donc na ko finga pe étoile en public mais nous devons ça ne mission do finga na étoile mais ceux comme ça les missions fingi man pas ba ndo comme le c'est vous ça we ça dit oh c'est bon comprendre mais c'est-à-dire beaucoup me comparer ba image comme différent donc on la célèbre que ça na mbongo na ko yebana et comme problème mususu biso sala ba kacha soto beli au monde beli de bundani ka biso moto sisi mais soit ka artiste mo ka bela et comme il a fait beaucoup pour le Congo mais artiste a sala ba album na yi ba foute ba production na yi donc on va parler que boza reconnu quoi donc ça fait que public congolais na bata politique à Congo baza reconnaissante selon votre métier alors ils sont reconnaissants ces actes pourquoi tu copies cet exemple muta sara théâtre a sali théâtre na sali ba CD na ti wana azoteka biso poto tala ba CD na bango wana poto tala ba théâtre na bango awa na poto to ça photos en abonnement à YouTube ça dit toujours foot abonnement poto tala bango to baxi vive bango pe ba ozomwa muke mais so ka beli ba e ko ba biso no gouvernement do boko tika nani obo eta beli trop faut sala mais lelo même non on a même pas joué on va na porte-parole mutu a gérer makamuna bango bino pe ko nzape ko porte-parole das ko mboka na biso eza mboka ya intérêt ayebi ke wana za artiste ya théâtre bato batala ke balingaka ye na salisa ye po bato balingaka ye belé wana ba oya verenga do eza ko salisa ya sens ya normal ti vous comprenez lo ngina lo mais quand bino mo mi pesa valeur ba tête ba on pa mi petit valeur bino mo pe mo mi pesa valeur yo zo comprendre te na zo ba no mamba valeur te na zo comprendre na ba no makambo ya korbo et rena reconnaissance il y a pas de reconnaissance na part na il y a ba reconnaissance ba tala ka ba personnalité atali ke to tande exemple lelo est-ce que bi mutu le roi joueur le roi Jean Cool Coolwe Jean Mukulu ba tutu ba yebi Coolwe ba tsa ba sangwa akufi Jean Mukulu obela makasi est-ce que moni nana ki apporter aide na Jean Mukulu po ba yebi que Jean Mukulu a sepeli sa ba tukara asu na succès ana mutu akotala yeti mais ba ba te Jean Mukulu ana beta na équipe nationale ko amuya mayobi son sobiba Jean Mukulu apesi mamale mamala boki na katala lo ba mamale nde ba ali nana zo ka initiative ko sali sa Jean Mukulu na mamale mutu te. Mais lelo au moins artiste mo belika mke pa artiste ko dans la yo comprenez tout ça no exemple artiste na biso lifa fali exemple be artiste na biso Fabregas on a beli pa gouvernement biso lingo telema pour ça ça Fabregas so ça ça fali mais fali ana la Fabregas ana la siko yo o ça ça bato ba déjà la pour ka beli
ou motine na vese fala zangi na mbongo okenda Afrique sur la zangi mbongo okende poto pas au traitement te mettant comme maladie ba comme luka basali sai po ba yebi ke fale azana ba fan o ba oya vers ba ngwa po lisungi wana fabrica ça ba fan vers lelo na oloba na obelela na obeta city na bezo bo sai sa mamale na jam cool o ba beta l'équipe nationale na biso ba sepeli sa biso so tout le monde doit se debi Chabani Nonda to yebi nani o mais ba bosani jam cool na mamale. C'est pas comme ça les Congolais. Le Congolais a fait photo luka tout changer. Tout luka tout ye bandeni to ko sesa bande ko na biso azana 6 azana 6 te. Du moment ka sa ngana bunde l'équipe nationale. Tana kota na kata ba benga Maurice Congolais deni kamba ya benga biso kunati. To ke bunde la ni. Mboka. Ah le 30 juin. Mboka. Ben oui. Ah boye tozo kende. Zaki déjà reconnaissance mobimba wana déjà asala ki pona bino là bengi sa ki bino. C'est-à-dire reconnaître bino que bateau représenter Mboka, c'est déjà bien. Voilà. Quand on bengi si biso bongo, ba mo botu bolongo. Encore comme ça. Ba monika bando koma na population ba bazu ba longole na poste azalaki na. Pona ye, pona nini ya ko valoriser biso te biso to bateau ba ko valoriser te. Ya mo monita bo benga diaspora, bo bengi diaspora ngo za ndeni. Oli bo mona ka bo ketcha sale miso bando finga, abando tomboka. Vous comprenez? Donc, le problème est à l'île. Vous avez dit que tu es un musicien. À ça, les musiques, les lots, comme la tamo, les musiques, ils ont marché, le soutien, ils ont marché pour naïe. Vous comprenez? Mais, oui. M. Soazo, il a pas signé mot, Oazo, il a souffrance, signé mot, mais Moutao, ça, la souffrance, Moutao, Sungaya, Zati. Pour Azana, succès. Vous comprenez? Pour la Congolais, vous avez dit, mais, tout ça, la carte de Michel, Bouquet, tu as ça, la carte. So, bon, mon imna, Oufulumda Saliango. Ouera Saliango. Jiba Saliango, ba tête, n'y a pas Sali, ba dans biso, to libena li kambo et salama boye. Ba peso opinion moko. Au mona, to za changement na Congo. Parce que ba homme public, ba homme ba yebani ba to ba tala bango ba linga bango. Vous comprenez? C'est-à-dire que le moment ba tutu ba komika ra Fati. Le président a biso Fati ba tutu ba komika Fati. Mais zala ki awa ba tutu ba soutenir président Kabila. Même nos musiciens. Mais le lot sauté, le musicien va changer langage. Si on a la président Fatih, on a tété, bino, boyem belanga tété, po bino boaba mabaluka. Nazo ata ba kache ba bundela ngata ko bundela na konta propagande. Mais à osala ngote, polémique là. C'est-à-dire qu'il faut total rappel tout, ba yembia, boyembe le président Kabila. Parce que le président Kabila a accueilli beaucoup de sous-président Tshisekedi. Si finalement, Bino Bozo me la battu. Parce que dans le monde du monde, il y a intérêt. Bah, hypocrite. Et dans le monde, tu as vu venir des autres signes d'abattement à la bongo. Voilà, bah, ça c'est comme monde. Les aliments, tu as pelé, on dit que tu monde hypocrite. Bah, président a dit que bah, accepter à bango pourquoi pour bah, que bah, ça na peuple na sima. Bah, tout na bango bah, go se pelé na ça et l'euro bonheur. Ça dit, au monde même président comme le roi pasteur John Otea. Oui, une église boy. Mon toi là ti bien. Soit le bil kabo ça va donner église yo ka respect. Mais si yo tchara mabonde to tandaka baba yo ka fo ka critique. Oyo pona mo mo se na bala. Eh, ya zane logo te. Na valeur ko solo les a différents. Parce que bazo pona bat. Vous comprenez? Donc on monte le ba ke ba makamu susu. Le monde est tambola ka na mbongo malheureusement, monde est tambola trop na mbongo. Un monde d'intérêt, parce que le monde congolais, il y a un biso pe le long de tout ça boy. Tant tout le monde qui kota mindele ba pesa biso valeur. Parce que lingi pourquoi na zonga na ko sepelisa kaka congolais o ayebi ke aime ça ko finga na enga na ke obunda place mindele ba bengisima. So mukolo congolais organiser combat. Tato ndo obunda denema na nganda na terrain taba. Na terrain ya Ville Saint-Georges. Na bokasi ya mettre tigeza ba kuzinga na association na ye. Tu ko bunda gratuitement pour to sepelisa ba ndeko na biso. Mais bato musu baskali combat wana ba sepeli musu pe ba sepeli te ba ofi. Soutien zati. Ule baba eloko to monde sepeli. Et on a biso mo alobi boyeke bino ba on a biso mo alobi bino ba kacher ba pesa bino pe valeur mingi te parce que bino mo pe bo mikitsa valeur bon comment bino ko landa ba musicien bon comment on protéger ba musicien ba ouais ba soutien so ba kacher so bo za bino ba gens de sécurité ceux qui mettre na bino bino mo baby so bon comment bino ba garde corps ya ba musicien net yo tout le temps la Fabregas est-ce que vous allez garde corps ya Fabregas
ou aux alliés agents de sécurité des Fabregas, donc ils ont embrouillé, ils ont perturbé, ils ont yébaté, ils ont qui valeur na bino moya qui mettre comme ça là et tout. Bon, on a ce exemple moko. Yebisa ngai. Shaola za garde corps nani. Maître Shaola o asala kacho abunda kacha kitoku. Shaola za garde corps nani. Et dis-moi moto na ngenge, ala li garde corps nani. Na otango siko ba non o amakasi kabo. Ba ba musicien te mais bino bazo mona mona tout le temps na. Yebisa mutu wana a formé question na bien. Allo bagé. Maître Maurice tout le monde a rayonné à boy, mais tant qu'on a bakaché, on a un autre nous siko, Shaola zara nanani, kabo si boliti nanani. Plupart, hein, donc plupart des catchers, bah on comment trop qui mettre la bien mon baby sango, oyoka comme cela et tout mettre à zo protéger une chroniqueuse, ça donne un problème, mettre à quelque bout de la place nae. Au moins bien mon aussi salir ba valeur nabino. Musicien ça un problème, mettre à quelque bout de la place nae. Seconde dernier bolingi baba pesa bino valeur au bien bolingi bien mon baby ça perd mon peu valeur na bino aussi comme ba mon avis tout un ba musicien d'autres ozo ba rôle na bino te donc on va poser la question ba rôle na bino te na si ba musicien net seconde éclairci non pas yo ce qu'on a Fabregas vos andeni. Fabregas c'est mon frère, c'est mon petit frère qu'on est bien, on est déjà une famille, on se connaît depuis longtemps, tout ça la famille mon néné. Ali Mutoyo, vraiment, Aïda n'a pas trop, na vie, n'a pas Aïda Mingi, tout ça vraiment, c'est une famille. Donc moi, je le répète encore chez le Congolais, Fabregas c'est un artiste mouné na Congo. Mal ni neyo sala bango, peut pas si neyo sala bango. Si ko bolingi Fabregas n'est pas Congolais, soit un azwa sécurité, azwa ivoirien. Est-ce que DJ Arafat n'est pas tout couvert? Donc on dit mina yo que vous allez agent de sécurité à Fabregas. Il y a un tikangana si ça idée nangai. DJ Arafat a tout couvert que son âme repose en paix. Boye bisangai musicien ni étranger au monde à garde corps na ai congolais. Azati. Ça dit bande ko na biso ba musicien. Tant comme un musicien au sala makamna ya tali parmi batu na zalana bango. Ata on dit mettre Maurice Loma to zalana déjà mona maman ndanga. Pourquoi non que nous reçoit nani Yurika l'un exemple. Mais pourquoi non que nous reçoit mettre Maurice Ndeni pena que soit ivoirien. Tu ko place au doza na mettre Maurice. Na déjà na confiance à mettre Maurice to liara neto melaranae. Si mettre Maurice à télémi à protéger na za plus protégé que ya moto nga na zuli banda na yebi vi na été to yebani tadamti. Sikoyo bazo so bande ko na bino ba congolais poto zala ensemble. Le trop bien en garde corps. Pourquoi c'est vrai? Parce que tant Fabrice a quelque bon monde mettre Maurice na simawana. Surtout Fabrice a silisi so na ye. Abi a côté moi libo na po jabi mettre Maurice moi 500 yango. Et pas ko la miwana yo linga na zwa ngoto. Olingi mudu musu ndazwa yango ganayen. Mais M sous 500 ba pesinga so na ke musana na ki poids lourd. Na osala 5 jours ya conduite pour banda 8h ti 17h. Pour na zwa 500. Mais Fabrice a même M sous na soirée oh ya 2 heures du temps. Azu 500 pesinga. Siko yebisanga eloko nini ezoboma carrière nanga. Ezo si ça respect nanga na nini po na sala sport du lundi au vendredi week-end na kenda musalati. A compléter moi 500 na Fabrice fout en assurance à car, fout en assurance à moto, fout en assurance vie, assurance scolaire à petit. Ndeko na benga donc petit maman déjà réponse. Et après la question mususu toi na Fabregas ndeko mo a posé à le biboeke Maître Maurice Loma a koyoza mutabakisi ça dit mto simba bakisi ya Fabregas. Ça dit mto simba la Fabregas bakisi. Sikoyo question en tout cas na ebinde na ko répondre dans moté mais et je le répète encore je dis aux Congolais Fabregas c'est un artiste congolais. C'est un grand chanteur yambo kanabiso. Donc musique na salaka et tout année nga na ape kacher na sala ape musana na kati na muta bokoko na ape muta traduction. Kisi nini ya Fabrice ou ape saranga pour ngana simbela ye. Non, à cause de mutaboko, kolé mususu ke
na trafic na beaucoup là muso et d'appel Fabregas comme ça tu muso na sorti d'album de trucs comme ça là et tout il y a une question de ça il a posé Fabregas a aidé na makambo belé quand je dis mambo be mon ami nous on tolo babou so na ju téléphone nanga na bina benga di congolais obaza ba mission ti po ba aider nga MSU na problème financement na oye biso vérité au moins na MSU 10 personnes qui ba yesa ba na l'arti mon to za pourquoi on a réglé le téléphone en auto sel na na Western Union mobo outil qui ça mon datango Yves Mbou le petit frère à Fabrice 600 €. Si quand je dis 600 €, parce que j'ai un problème particulier mon frère na sala et outil Western Union et outil qui ça na autorisation à Fabregas sikoyo est-ce que mutande wana ta senga édité na kinga moko place na vandi. Bon, imaginez que na sala aide na particulier sans que yekuta yeba ke na sali pelikam. Ah ben voilà, sali bukoko pour matisa eli sous parce que ça doit aider à se dépanner, faut aider na bukoko. Oyo asali saka yo. So ça prière no sali. O tena prière. Ben voilà, donc maître Maurice a dit que ben voilà, Fabregas na ndenge ya bukoko. Ben oui. Pona sambela pona frère na nga azwa abonga poso ya komi na ngwe belenga pe na onginda obligatoire obligé na sala rango parce que place na vani na bien en tout cas album uto bima na bien en tout cas na nzambe faut ça bene fort que album ne beti boy banzembo na biso etekama banzembo na biso bat bayoka prévane bat bangwana pe bazo yoka bazo yoka pas bazo yoka visible bazo yoka vous comprenez donc ça dit nzambe ya bukoko on a dit mutu na mutu ali na nzambe na ye o ya sambe voilà le bien zalika ke nzambe o mana o sambe la nzambe o yanga asali sa petit na ngai makambo ne kende liboso azana ba siksa makasi azana makamba bien po ngai Maurice pe na vivre il sanga siko ouais ndiko na mso de réponse oui Fabregas azana succès na mboko a ça le lo te skondeti 600 € na zuna na linga pianga. Si, d'accord. Pour toi, le goût de son avis, déjà, oui, ça et banana, on est aussi un ambo. Eh ben oui, c'est clair. C'est clair. Et après, mon baillot a 5 ans, moi, si bon, on a trouvé un la gigolo. Ouais, les phénomènes congolais, congolais, ça a un non, les congolais, tu as trouvé que mon baillot a 5 ans, moi, si bon, tu sais, mon baillot commence à 5 ans, moi, si bon, ça veut dire que gigolo. Donc, pour nous, on a gigolo, donc, il faut ça, là, qui m'ont baillé là, yo. Boso aza mwasi no bo vivre na yo ko sali saraye do yo za ndo senga ete parce que c'est autrement ouais ça c'est autrement ben oui donc on tient la polémique na biso parce que maître Maurice Loma yo za muta ba polémique ebele ba polémique ebele ba donc une mission normale pas polémique non polémique non ba question ba doit sengi donc ba lobi boyeke ça c'est une question bateau combien de bisinga fona tout non comme ça là et tout au sokola ba chroniqueuse au pesa au biboeke au sokoli bango po ba koma ba vedette minene ba yeba na ba koma be star donc siko ba chroniqueuse yo sokola wana comme ça et tout chroniqueuse nini yango pesa siko abima vraiment comme ba mbongo ebela renia ba nini parce que ba yebeke na bukoko bengisa ba chroniqueuse mususu pour na respect to ko citer ba kombote ba chroniqueuse muso bengisa bango o sokola bango mema bango so ba mai nini no sokola bango po le ba yebana siko est-ce que ba yebana vraiment ndenge na pouvoir au pesa ki bango na nord no sokola bango na mai est-ce que ba les jours d'aujourd'hui ba yebani pe ba komi pe ba vedette pendant ndenge pe et l'Obama qui wana bino ne botu na bango. Donc est-ce qu'on dit bien que maître Maurice Loma a sokola ba chroniqueuse pour le loba comme na ba yebana quoi pour le ba yeba comme na bango l'Obama donc le oyebisa bango que ben voilà nga maître Maurice na possibilité na pouvoir comme ça là et tout il y a sokola bino pour le lobo comme ba quelqu'un on dit bien ngo c'est vrai c'est histoire vraie naturel goye biso te kana ndimi yango parce que chroniqueuse nini
Oyo parce que tu reçois la makambo nini. Mais moi je cité ba kombo ezate pour na respect ya ba concert. Yo za na ba kombo moi cité ezate. Ngai siko na kombo moko te. O ayaki pa na ngana sokola ye. Na yebite na. Donc démentir en so moto azali oyebisi nga kombo na etel. Après na bi ye peut-être ye na sokola ye te ye te. Siko vi ke ngana na kombo te. Na oloba kombo ba tukwa nana mutu yo faut pia kombo. Donc démentir en haut. Donc pour na respect na ko pesa kombo te. Donc maître Maurice a démentir que ben voilà à sokola na eni chroniqueuse morote mais plutôt éviter. Nazana ba relation, j'avais des relations avec des gens où tout traité na ba relation à bien. Moni congolais beaucoup bebana akoti kaka te bo bebana na ninga normal. So bo bebani na ye pa ke koti ke non atoza ko teka koka ta le bien teka koka atoza ko lia te ya bien liaka, c'est comme ça congolais. Pour na ya moni so asali bongo a gagner. Mais je vais te dire que j'ai pas mal de gens au Pengai Maurice na tia bango na prière na sambeli pe na binzamba en tout cas bandeko na ngo basala musala be ba na respect ndeti yo boy. Osa musala no bien. To sola na. Voilà maître ben voilà. A tu confirmer à bibo ezana ba chroniqueuse a tia bango na ba prière si. Yo sa musala no bien do zabo. Uvandi na ondo zana ngana ko chope na prière na binzamba ndeza boy. Non parce que nga déjà prière na nga déjà à kobota ma déjà donc OK, on a semblé la haute. Dona senga nzamba bénir yote, pas de problème. Ben oui, non. Nga la famille d'aba bénissa, nga d'aba bénira depuis la naissance, depuis la vente de ma mère. Donc on confirmait que ezana bandeko ba concert, ba confrère au bénissa bango donc na ba prière na yoana. Donc ça on confirme. Ko bénissé ba tout, ezala kwa nga na tchaka bango loboko non. Nathalie ba bonne relation na bango. Na lobi pe te na ko sambela na be pona mutu boy nzamba sunga ndeti yo boy na o répéter le susu ebi combien de prières depuis na senga ito sa une mission oyo ebi combien de prières nga na tio na bi na nzamba toi là zo problème pour rendez-vous to pesa vendredi batu bakuta na biso bayoka oto na mposa to lo ba étoile na yoka ba question étoile les amis eza prière na tio na mabondeli c'est ça. C'est le quoi quand on est na mo so na sambeli mutu komi na ande siko ya mabe. C'est ça. Problème monsieur eza na kati wana ti. Donc pour na bango féticheur le gola Maurice ou soit nganga ndinga bango bachaka donc na go sala prière pour na mutu te. Na go za na ba bonne relation na mutu te. Parce que c'est congolais. Voilà. Mais Moko Maître Maurice, yo mon père moussou pour nous garder ma polémique. Yo mon père moussou souper au pauvre parce que net il y a quoi il y a une année où il y a une année pour bas vidéo mais non circuler dans les réseaux sociaux comme ça et tout des nos collègues na biso ba concert na biso mi balé il y a ba chroniqueuse ba bundi na combo na yo to moni ba vidéo circuler déjà to moni déjà yo déjà sali déjà vidéo déjà il mange moro ya un peu bizarre na ndeko mo ya chroniqueuse ndeko mo ka siliki et comme il kamba si filmer bitumba et ça la mabani ba comment fixer ba rendez-vous ya bitumba nyoso na kombo na kati et ça là qui on ndenge nini est-ce que dérangeant qui yote comme ça et tout que ba des chroniqueuses ba bundela yo et ça la buzz comme ça et tout ba tous ba lobelaka maître Maurice son penali pourquoi boye banini et dérangeant qui yote. Et déranger nga pour ani parce que pour na déjà l'homme pour na déjà maître Maurice ça dit na rolo ba boy ça qui au pour na ke ba si ba obundelo bo mona on te que ça ridicule non so do faut poser ba question tika nga na répondre pour enchaîner ba question parce que sinon répondre parce que yo lobi ba chroniqueuse ba sali ba tapage na kombo na nga ba sali boye na pêche réponse parce que za Maurice deux concerts pourquoi ils a Maurice tala ba chroniqueuse wana oyo lobi na vie na bango est-ce que basala ba émission na ba sportif musuté na vie na bango basala ba direct na ba sportif musuté basala mais pourquoi quand ce commis direct na mettre Maurice il faut tirer ba ficelle parce que ba chroniqueuse wana bazala na besoin ya base
balinga baye babango na nsima maître mo. Deuxièmement, ba chroniqueuse wana na ba vie na bango so tali baza déjà na ba bana ba entre guillemets mibalo babota na bango bana bakabwana na bango. Est-ce que basala tapage au moins ba place ba bunda? Non. C'est-à-dire que le Congolais tant ba yebi ya loma ba yebi que so tu sais déjà loma né do sala boy et ça la paix moi boy indo moni ba ba réagir na ba façon ba réagir wana. Cela veut dire que Zwali Kambumo ya Fali Pupa, be ya Fabregas, au moins n'ayez côté internet et matamutu na makolo. Mais Zwali Kambumo ya mutumo normal on est légui na mo pepele. Mais tala ba mettre belé ba nambo ba mettre musu ba filma ba mitaka la ba sa ba bêtise, ba la sa ba corps na bango na basi, ba sa ba buzoba ya salité. Mais est-ce que entre guillemets, oyo ga ngo polémique? Non. Ba mettre musu ba sa ba désert ya buzoba peno mona minaki ya osakanati. Vous avez une polémique, non? Mais ça, il y a comme mettre Maurice. La news soit à la bouche autorisée à Zui. Mais en plus, il va communiquer Zouana pe. Va Zouara Makambu. Vous avez une photo normale. Et Tinayo, vous avez une photo normale. Mais il y a jusqu'aux photos, vous avez une attendez la bouche, attendez la bouche. Alléger la bouche, attendez un petit titre dans ça. Faut que Nigolo mette Maurice à Obimana Moututel. Vous avez demandé à Basala. Vos photos sont dans téléphone naïe. Et bimé comme j'ai la bouche ndéni. Parce que y a une ligne besoin à la bongo. Il y a une ligne à la bongo. Le bidon ba fille yango bango ba oluka bez na kombo na yo alors. Et c'est bien sûr. Quand vous avez photo na ngokangi, otinde la news. Osaini. Tout ça non ba vantité yo so lingo ke bunda na mbanda. Exemple, be yo lingo sali kamobo. Oso na collègue na yo. Vous avez pour filmer collègue na yo bebo filmer de boswan. Otana mukili. Mitala no personnalité na omorope. Otali ke ngana bina mère de famille. Na bina maman bana, na bina muto ba yebi ngai na personnalité. So ba ba moninga ke na o ndo sone ya likamubo entre guillemets ya mobali et qui tsanga na valeur. Na public. Parce que mobali yango apesi ne mbongo pa na bisoté. Abali ngai te. Asali ne logo te na famille na ngai. Maintenant que nous publier na sala makamo bono sala entre guillemets na respect. Au moins na te que soko sali yango sali on intérêt à base. So benen intérêt ba on que ah te yetena tout à l'heure mariage na bango semaine ou to leka. Tchazo bunda avec cause. Vous comprenez? Tout le monde a bien que intérêt à ligne on a côté les mains. Ah on a bien Fabrice na ngabo parce que papa là yi. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout le monde a mélanger ma camté. Les Congolais aiment bien mélanger des choses. C'est-à-dire, na respect moko, on a reçu un peu d'ambanda. On a peu d'ambanda tingai. On a peu d'ambanda. On a peu d'ambanda. Tu peux ou ça là, on a peu. Est-ce que pourquoi tu sois un ambanda na ngate na niveau internet? Tu sois ni na téléphone bisou mbali, si les gars bisou mbali. Mais si on a le ben ambanda, yo na nous filmer pour na mettre, il y a un sens. Bon, on va tromper ngate na. On va tromper. Mais, entre guillemets, oh, bah, non, mais t'as les solutions. Na vie, n'a pas tromper. C'est-à-dire, on a réseaux sociaux pour na filmer, na banda olobelango, na tchara na internet, na kena on a tiré ma polémique, on a dit. Mais si on a posé ça, c'est na base, na osalam. Na salam, on te pour na personnalité, na ngamoko déjà. C'est-à-dire, batouana mkolo okuta na bango. Autour de scandale na bino ba buzoba na bino bosala lelo mutu ango atira la chenani chez mutu te. Ça veut dire ba bêtise mususu to sala ngo ba mususu ba sala ngo par baise pour zo moi sentiment mon plaisir mo boye a lobela ba lobela ye parce que mutu mususu sala on est tension wana te prévané ba tinda ba photo bango moko alo kendo rotina ah mutu sali mo mission mo ba ya tindi ça dit oye bani a passia de biso to yebana ka boy pamba boy donc osali no logo ya ma obomino mutu te donc succès no kana boulot yo sala pe so chance mais batum sa ko yebana na boulot te so tunie o ra chroniqueuse ba yebe na ninga oswana na ninga ofinga na ninga polémique mais so tunie benande za bodo na moi moko yebisanga tete ni yo ya mbaki na émission na yo ay muso mona ba chroniqueuse on peut bolo ba wana ndo utanga ba kombo na carrière musicale na ye
à part qu'on a photo na ba mission ata une mission moko to bina officiel boy avant de bina ba petite mission moko boy tana jibe na wera na fali na Fabregas asa na ngote asa na mission na mundu yo moneka so monio passer les mission bien fa bengi ba massa na mission ba s'appelle ba tena na paria o ba kutana na ngana tababale ka bangwana mais au mona mi benga kombo na kombo ngaza kilo ami benga koma so tuni na ese yo ya mbata kufa ozo pena ta temps ya mission te rien basaka ba mission te a okota na téléphone na jeu a direct bo bandi wana kuna zo ba bandi ko finga siko avec batu ba comme fiscaliser batala ma finga na ezani mais tant aussi ça peut ayoki no soni ya bana na eka alors ba pe na mère des enfants na edikarabana a edikarabana te yo comment muto edikarabana ko tu na internet ozo mi film ozo ko finga ba insanité yo sko zo kanta ba image wana esila mais bana na yo ba otala ngo pe ba komona ngo o se genete en plus tant asali bongo azo partager les bateaux o tinda ka toi au moins asala ga ma finga yo lobby ma tindeli so émission na ya buso basani en fait on a yé a mon aga yo na besoin na na ranking besoin na bino bien mais asali ba bêtise moi ko finga o fingo pe mais tant aussi ça sali mo lo ne mo bo au moins tant o tindela bateau ko et na place mo te ba komaka envoyer à tous mes amis là o cliquer bateau na yo lingo tindela so po lingo tindela o to tindele te mais moi na tindeli no ye ça n'est pas l'aise mutani wa faut comprendre a mutali boma o comprendre que o azali boma a normalité au batali boma mba fonctionne à bongo c'est ça. Ben, en tout cas merci maître Maurice. Donc comme une sous émission na biso mais avant to quatre émission na biso question moko penza batu ba demander nga belé ba komeli ngai polémique moko ebimi donc par rapport à Nzembo pasteur Moïse Mbia Yembaki et après Fabregas Paborakio donc Maman Ndanga et Yembami na Nzembo ya pasteur Moïse Mbia Fabregas Paborakio pe maître Maurice Loma mwana ya Maman Ndanga wana eza nani elobi nini Ye oyo bolingo ndanga ye oyo namonya kango na ndoto ya mwana sikoyo oui ngame mete Maurice Loma mwana Maman Ndanga ngai mama o abota ngai lona répéter le susu mama biologie na ngai kombo na ye Ngumbu Hélène. Ouais. Maman a beaucoup mettre Maurice Loma. Ngumbu Hélène. Que son nom repose en paix. Oui. Moi, maman n'a dit slogan. Slogan n'a dit la tana obunga catch. Bela maman danga. Ou maman danga pesa makambu to vide komba. So maman danga mouye nani. Pourquoi ebimi na Nzembo ya pasteur Moïse Mbia? Et après, il y a un peu Fabregas à boire qu'elle a caillon, à boire qu'elle a en Nzembo. Il y a un yomo pozo mikumisa azali nani. Tozo va tous azali sirène de nuit, banini faut confirmer que azali nani après toi. Maman Danga déjà ali représentant légal ya maître Maurice Loma. O eza benake sou maître Maurice a pesa makambo. Ozwa makambo. Faut bela Maman Danga. L'homme du moment. Moi na ya Maman Ndanga. Ya moto to belelaka Maman Ndanga. Azali mouvement ya monde ya mystique. Maman Ndanga ali na éviter sozo ka lingala to nini. Maman Ndanga. On peut bien mais na lingi que ose la claire parce que nous trouvons une clarté parce que réponse on a Maman Ndanga ali représentant légal ya maître Maurice Loma, elle maître Maurice Tanga abelaka Maman Ndanga.
Maman mais Ndanga. Robert la kaye azali membre ya famille. Il y a on a comprendre de loko. Mais ce qu'on belle la ke est-ce que azali membre ya famille na yo ou azali puissance moko boya mabe parce que azali quand même bizarre que na nzembo ya pasteur Moïse comme on est bimi. Yo pe ba boire que na kombo na donc ezali ezali nani vraiment ko o lingo yebisa biso te personne azali nani. En gros Bon, ya na olo bati. Maman Ndanga na répété le sous étoile. Na été sur ozo kanga bezo kanga. Nazoka très Maman bien, Ndanga, mais à part réponse à onde. na lobi na bien. Maman Ndanga Ali représentant légal ya Maître Maurice Loma. Maître Maurice Loma mona Maman Ndanga. C'est-à-dire, ils ont slogan nga. Je répète encore. Maman Ndanga Ali slogan. So nazo bunda na bela la Maman Ndanga. Apesa makambu tozwa makambu. Siko slogan nga wana. Iza ngam na bela la Maman Ndanga. Siko mukolo yo yamba Moïse Mbi. Utuni Moïse Mbi. Maman Ndanga oyo yembi. Iza oyo wapi. Est-ce que Maman Ndanga ga oyo ya Maître Maurice Loma. Uto oyo msusu. Msu Maman na Moïse Mbi comme neza Maman Ndanga. Ah bon? Tout ça polémique. Et ce qui concerne Fabregas. Fabregas c'est un musicien, c'est un artiste. Fabregas appelle ça la combo, à côté de combo oyo sengi ndenge ya boaka yo. So MC Fabregas boaka ngai Maître Maurice Loma mukonza Paris. Akoba nga Maître Maurice Loma mukonza Paris. Baboaka Dide Nzongo mukonza ngaba. Est-ce que Dide Nzongo ça gouverneur na Congo? Et ça Salata qui député na Congo, rien. Mais bataki Dide Nzongo mukonza ngaba. C'est-à-dire, Fali Poupa de King, yoka Fabrice na yembe, Fali Poupa de King, yoka ndeto yembeli shiko keli. Fali Poupa mi bengi King, abengi Ere Imago, ye. Kofi Olomide mi bengi Aguada, ami bengi Quadra. En fait, c'est-à-dire, Fabregas ami babenga maestro. Vous comprenez? Maestro Fabregas, le métier noir. Boye, c'est-à-dire, zaba mutu na mutu azana ndenge sikoso ba ngba bwaka yo ba bwaka on ndenge wana neyo mi benga étoile d'amour. Est-ce que na identité na ba étoile d'amour? Ah, so to bwaka yo to dédicacer na komboni. Étoile d'amour. Sikoso que étoile d'amour wana eza slogan ya kindoki. Est-ce que tali muta dédicacer? Non, étalité, mais et ça c'est bizarre ndenge ebe polémique ndenge bimi na nzemba pasteur na ndenge kombo yo po evokaka mais so ko bibo ekeza na moka tant polémique na ebimaki sort no de gege siko nana mwa boka nga na kombo ya Maître Maurice Loma mwana mama gege non c'est-à-dire Moïse Mbiye azana façon d'être na ye c'est un pasteur oyo ngai na loba ngo toujours matin midi soir ezana ngo ka pona makambo polémique ote. Natikala jamais ondima ye. Natikala jamais ovana na vandi na lobaki oh ça c'est vraiment un pasteur de tititi nandima ka ta mukita. Natikala jamais ondima ye so tali ba mission na sala na sala yango pa ba gloire lang na sala yango belé pona ngai moi mon avis personnel mana yebi ke moto ayami ya nzambe te nga na yebi. D'accord. Nga na yebi bon ndenyo yebi kaza ya nzambe te ponga na ya mwana mama ndenyo yebi kaza ya nzambe te pona za mwana mama Ndanga ah olobi nyonso d'accord ok d'accord donc ce tozoka so banzembo neza na oka pareil so tozoka so nzemba n'importe quel musicien yemba nzemba mokili alors ndenge boyoka ye ndenge fo boyoka ba Fabregas boyoki ba Fali Poupa Olomide boyoki batu nyonso pareil so ça différence à litoi na ebité litoi ezaka yoka eloko moko ndenge oyoka ah bolingo ndanga ye oyo soro no de gege na litoi ndenge oyoka elilingi ya mpamba elilingi ya mpamba alita chamala pareil. Ouais. D'accord, donc au moins au petit biso conseil le bibo eke
on dit maka pasteur Moïse Mbia te omona ke azani ka kwa mutu nyonso parce que oyebiye donc na ba monde et sali ke oyebiye ke azana e vrai pasteur ti. Wana yo merci beaucoup de décortiquer bon. Ah le bina ndimaka ete pour nga na mwana mama ndanga tuko. Kasi te mais mwana mama ndanga biomba ye sali ke biomba boyembi yo mwana mama ndanga yebe ayembeli mama ndanga. O mona ngote ke sali ya mystique. Ah donc c'est que toi ya na lipi. Mwana mama ndanga yepe bolingo ndanga donc c'est que ya zali beau père ndanga alors pour ye bolingo ndanga donc ya mobile ya mama ndanga alors. Sikonga mwana na c'est que ya za beau père ndanga. Ah, ça reste à vérifier wana. Nga go pesi dans réponse c'était au moins au éclaircir biso par rapport à il y a polémique et salamaki pour na mwana mama ndanga donc maître Maurice alobi boyeke ezali kombo na ye soka zo bunda catch alinga ke aganga do so agangi kombo wana puissance moko yaka après maman aganya ba match nyonso pour le kuta fozwa maître Maurice lo mwana mama ndanga. Donc, so le bika combo wana puissance maman eye koti na nzoto obeti mutu sa hotel mana. Bisio wana mwana mama ndanga mwana bilaka. Donc ya wana mwana ngalo bakana ba congolais tout o ba soutenir nga o balinga ngai na pesi bino tumbote ya ebele na auto zo boro eza pona fierté na bino. Na gagner logo pona sengo na bino ba congolais. Ba o ba finga bo continuer o finga biso to sa musala. Bao balobaka ba continuer ba biso to sa musala. Yango moni na sengi soutien à tous les Congolais. O balinga catch congolais, o balinga ba catcheur congolais, balinga ba lutteur congolais. Baya ko soutenir biso te to sa musala. To sengi pe ba konzamboka. O benga biso ka te so to le 30 juin. Po yebi ke za manifestation mboka. Po soki ndenge nini bosala mwa bapropagande po benga biso pe na temps normal toyebo ete tosali gala mo mpona matcha modalité bofongola baclub bakatya minene kuna bosala baclub balita makasi bafédération bosalaka mpo bacongolais baavance biso mpe bato wana na poto wa conseil eza kaka ke maître Maurice Loma mwana mama ndanga l'homme du moment aza ensemble na tous les congolais oyo balingaka ye na bao mpe balingaka nga te nga na homme de peuple na moto abatu. C'est-à-dire naza pe na vie privée familiale na ngai. C'est-à-dire na bato balinga koyoka makambo na nga de loin. O balinga koyoka o maître Maurice asali boye, o maître ke boye. En tout cas, boluka ko vérifier l'information po boye ba vie ya moko na bato na bino bolingaka. Botika olanda ba bouche à l'oreille. Ezala kitoko te. Lelo nga alinga na leka na lakisa bino boro. Bomoni yango esalinga plaisir. Na l'équipe à étoile, na l'unité lobby après les Congolais, comme d'habitude, il y aura toujours dans ma caméra, vous créez. Si vous créez, donc, en tout cas, il doit atteindre comme à un niveau, il fallait comme. Mais vous bango, vous kata abiso ma bogote, vous pesa abiso ne ma cam. Pour babi ko bota ma koza Congolais, ça passe, ça facilité. Mais tout robo ya bino pété pour boaka bande ko na biso. Yango na pesi mbote na mettre pamphile du Congo na kata Lyon, Cap do chamwe ou ya Fabregas Metinoir maestro na pesi mbote place ali na Belgique na pesi terre ali no Jezi Brian Bambote maître Espedi Maonda ba Ben Dolce Festival ba Hervé Bamana garçon complet Kevin Kay ba Kevin Kay mbemona mkina ba mbongo na ye ba Don de BC Festival ba Joski Gatongo Christian de Corne Papa S Papa Solution Bambote place à Ali. Donc, ngai na mutu moko boye na ebité. Na PCP, balifanto nga ba salam place ba Ali. Famille Loma Mobimba. Famille Loma Biologie. Donc, Béatrice Loma, La Joie Loma. Hélène Loma, Joël Loma. Donc, place bo aller en tout cas. Papa Pesino Bambote Belé, papa na bino yeyo. Votre père. Na pesi balifanto bambote parce que émission na sali yango libanda palais na sali yango ailleurs parce que air elegaki na uta boulot
na mona yeke pour na respect à bateau balinga biso so to lobi 21h 21h so na zo route na ba bouchon des alaki na ba na ko kendeti na tika kaka na telema na kota bon place mo boye pas master pas ndeko famille na kota na bete mission comprendre copine ami na koti ndo mona o sala mission parce que mona ah mais image anda ba mettre Maurice à la abouité au place msusu c'est vrai o eza pas na ngati c'est normal mais nga na za respect à temps pour na bino donc sans oublier Divava bambote na place ya Diva donc Eli Tumba Octavie ba beauté donc na pêche bambote place ya Ali balobi bazimunina na pêche bambote Chimène koto Ali batutu ba Holanda ngai donc na pesi ba mettre Tumbote mettre Maurice et mettre Gelor Loma Maître Gozama Kwebo, mon ami personnel, na pesi Mbote, Lour Sédic Mandembo, Maître Drapeau Blanc, Maître Sedayoka, Dadi Bigis, na pesi Susu, Maître Logola, Samsou Samagoura charge à rando Bambote na yo, na pesi Maître Beja Delge, Mbote na pesi Fouti Casimero, Mbote place à Ali, DJ Love original, donc DJ Miel, Basalam, donc na pesi batutu balinganga Mbote boleke bele son no tangawa étoile olemba, donc bo kokati. Et dit nos images na pesi Mbote place à Ali, ba site ezo sala fierté à Congo, oyo sala ke makambo pesa makambo zo makambo. Ba site ya Ali belé ba et dit nos images ali Panza Sango ya Congo na pesi beauté image bambote vous avez site oyo sala musa na mboka na biso tant que ba congolais na pesi lisusu ba site ka minene ba big glow lang place ali de loin donc ba bi olangaskin une américaine perdue au Congo grâce te la star passeport rouge Joe Gonzalo Gina PMF, hein, Babé Tidia Pichumbinzo ya Palin, Boussol, ya Doudou Bessa. Petit nanga ya talagwaza maman animateur wa Simbi Mbogo Mikolo, Babé 3 jours. Avion du boss, Air Force One. To pesi Mbote parce que bango basali makambo ba phrase, ba phrasologie, ba archinéance, hein, ba salam place boali donc ma sofa en tout cas, toza osepela pour to yo pas vu niveau zo beta, toza osepela. Biso tout ça nesengo donc en tout cas ba mission na biso ba 10 à match moi na biso pe ba bina filé pour biso bien bina filé moi na liboso donc ata moi na baba zali kaka mwana donc wana en tout cas ba bonne chance place Ali mon frère o évoluer kitoko wana moi na liboso ma yeso fabo donc bina filé ba biye muto sala makambo mikolo azo cartonné jeté donc ya mwana Boti karabia na bazutu balinga mettre loma ngape na linga bino toza pe na ba danser za makasi ba bi chancelvis soubele ou soube chancelvis soube d'accord bele ou balobi ba salam place Ali taraka yo to pesi merveille makengele mbote place Ali donc merveille Amado babi Elliot Elliot Mbappé on ba danseuse na biso ba sara fierté na biso quoi. Yo bana makambo babi pesa makambo peso makambo sans oublier petit na mbayo ba salam place Ali babi yo pesusu buketo mikolo donc mikolo yo nozije Balenciaga hein ba petit na biso ba salam place Ali donc ba courage pour continuer ça la boulot toujours pas possibilité ya kaka on ne sait jamais boya déjà bien beau vivre vrai pour ça rendre boulot na ba congolais on nyonso za na besoin poser une question on nyonso za na besoin ala na likamo une émission ou à comprendre nango bien ti alinga zo éclaircissement ya bien alinga benga nga po ayeba situation ni je le répète encore Facebook nanga ngwana loma officiel nanga il mettre Maurice Loma o tala ba image nanga tout o eza ba combat image oyo yo kai na lobeli awa mais yo za na ngoto zo luka wana mia na ngozo mona to bi mettre na mona image ya combat na ya finale ndongo bundaki na Bruxelles pour Mukaba
na kotindela bino na Facebook ya Loma Loma. Vous salez une demande de commander na répondre le plus vite que possible. Vous l'avez par WhatsApp, vous avez 07 53 34 21 18. 07 53 34 21 18. Donc là, tous ensemble, une étoile d'amour. Donc, il y a Ali Lolango. Ah, déjà Bolingo, déjà donc, étoile ya Bolingo. Donc, tout la pembe, donc, bakuta na étoile à Bolingo. Donc, toujours qu'on comprendre, toujours qu'on soit étoile à disposer à pesa bino pe ba communication à makambo etali ou ezotala ye. Ou etali nga à communiquer au Facebook nanga, ou soit facilement tout une question directement. Alors, tout batale mission ou. O ba yebi to lobi ma bepo na bango. To boyi bo chapoudre lobi na tongo, bo sa yela biso ba direct. Parce que bino bolinga boye po boluka pasa au côté là bo sala ba base na bino. So na foncé mutu moko, ezala mwana mwasi ezala mwana mobali, je me présente mes excuses à la fin. Bolimbisa na meki oclaircir batu po to yeba ndenge ni to ko vivre tant que ba humain. Donc o pe bazala na batu. Concernant ba finga ka po ayebi mutu wana zaka na Maître Maurice Loma. Finga mutu wana o azo sala ba sali ba insanité na kombo na bino ye moko. Oza na poso finga ngate. Mutu wana pa zaki na bato ebele ayebana na bango na vie. Ka ngate mutu ayebana na nga. Po bo finga nga. Na sengi ba ser nyonso to ba chroniqueuse o ba leka na ba internet. O ba finga ngai en tout cas na pesi bino bravo. Mais bo sala pene fort bo zo ba vraie information à Maître Maurice. Boutika ba calomnie. Boutika ba calomnie Maître Maurice aza poubelle te ali père de famille ali moto ya salaka ali moto aluka mbongo ali sa pe famille. So bo sala ba buzo ba internet boye ba moto bo finga na moto bo finga te. Ata boye ba ki na Maître Maurice finga ye finga na mobile na ya zane actuel. Finga na vie na ye. Boza pa na sens te ya ko s'acharner na Maître Maurice pour ngana ali homme public. Natala abino na mona bo ba ndeko na basi. Ngana ko ba ndoko swana na mobile na bino, bena mibali na bino, na ko ba ndoko finga bino te, po bino te boza ba concerné. C'est ça mwana en tout cas na ba ndeko na ngai o neso na lobi mabali mbisa na linga bino tout. Na PSP ba tout mbote ba tout o ba sala nga publicité. O azwa ka mo eloko na ngai ya ba publier bien en tout cas Maître Maurice au Safira Congo, en tout cas ba site Ve la news des stars Zoro Mabiala mon vieux. En tout cas na yebi ke boro tant yo tala motango panza donc il faut toi là comprendre que ça les missions on a Maître Maurice Loma. Na o singa na ba tout. Na ba fano balinganga. Émission oyo bo panza yango na niveau mo na bo kotisa yango ba koto to atteindre étoile faut atteindre combien de mille pour battre record na yo. Po oyo mona ke no yo komana no wana te. 50 000. Donc, l'objectif est 50 000 dans un mois. 50 000. Tu sais, 50 000 parce que étoile soit 50 000 vite. Donc, pour une étoile qui doit mettre Maurice à ne pas donc à ne l'autre. Donc, voilà. Pour mettre Maurice à la moelle loco, en tout cas, tout balinganga, staff à Maïso Fabregas, na obéi la bino parce que bino voit soutien moral. Numéro 1. Vous pouvez mettre na bino ça la fierté na bino. Pour panza émission na nenga liboma. Et panza na pena donc ve la news au petit na yo donc panza ba bazo communiquer bazo message pour yo to pesi na étoile pour toi la comprendre que mona maman ndanga et en plus maman ndanga tant que yo maman ndanga nga pena mona na yo recommander maman ndanga émission oyo en plaire au sakanate ba batala yango pena au sakanate pour et toi la comprendre que maman ndanga beso ba benge ba singi ya salaka. Voilà, merci. Nabandeko tout balandi biso. Dernière parole nanga yali ki en tout cas je vous remercie beaucoup. Nabatu tout balinga ngai, nabatu balinga étoile, nabatu balinga dino image, nabatu balinga panza sangla Congo. Et dino panza plan au talaka, mbali boso beta plan étoile parce que ndito bandi étoile boy. Papa pora ba lobiso ba makambo pesi kitoko. Étoile la oyamba ba mission na biso pe. Ngamona ndo bien avant partir à kin direct azuba mission na biso bina accord bu zu mission mo ba sala ba nzembo pe ya danger o ba yemba kitoko o za bina de ba mission ba yemba ba mama lele o bali ya boye na kozo e wapi donc
bosali pe ba dire na ba mise bozi na batala ko ba oningisa mokili ba yembi ba lemba ya oyo eza ba potopoto danse oyo eza ba danse atike donc boyoki na ba mboka tie o ba ye mboko yo mboka te donc aye pena donc bon c'est mais maître Koko comme un musicien on en voit bien donc en tout cas mutu na boulot na so na bandika musique mais so fa ba opexanga pa o za mettre tout ça en soni parce que na vandi pena na village à place ba grand chanteur ba la donc ngana ati donc oyamba omona pe msusu boye ba soirée na biso tu banda ko beta ba dire kona mais so fa ba zo spray azo yemba étoile azo zo dire ki makambo tu ezo sala ma donc ba mission et za pena G et za kitoko tous ensemble to pe sampler makambo to banda to makambo malembe bato ba yebisa étoile ke nga linga étoile te en tout cas message eza pona bino ba bande ko nga ezala mwasi za mobali jeune tiers na biso na ebelo oni asala ngate na vipelo oni ni asali ngate ponga na linga ete na ngana prouver reconnaissance na la kisaka na problème na ete nde to beti loko to beti direct pona linga étoile te na nini to mona na te na vi to yebana te ndegu dombali boso to mona na live bo nde to sali direct ouais to mona na te to yebani te siko boye bisanga na olinga ete ndenge nini na konta nini asala mission moka clasha sur nga non bolinga bo sankisa biso so yo kata ndeko na lobi mabe na likamo boyo comprenaki te benga ngai tuna ngai oloko no pesa message mabe e kabola biso c'est la famille na linga panza sangwa Congo na linga edino image so jana linga edino image siko étoile ali mwana edino image ali image edino image siko na linga etende en sens edino image papa bane belé donc en tout cas merci à trop na ba congolais nyo surtout étoile en tout cas na vidéo na ngana ebité so atika la kaka na kendika. Non, c'est bon, merci beaucoup maître Maurice Loma. Donc mutamakasi sentir des sentir médaille des médailles donc quoi tu te mené ka imora lobby donc ba preuve ezali o tu te mbenga pe na continue be preuve yé moko pe na profit ne be preuve ezali donc en tout cas faut tondimaka ba ko te ba lingi ba démonstration étoile mutu mo on a besoin de démonstration ndimaka te ke bokoko yali andimaka te ke traduction yali abenga. Ah, donc on a beaucoup de benga et kaka. Ngande ce qu'on a sentir na médaille en tout cas de ma part vraiment félicitations maître et à fierté en boka na biso let au mona ke bozana ba sentir ba médaille boy donc et ça peut le coup pour na Congo en tout cas chapeau bas faut continuer bongo biso aux adhérer pour encourager bino merci beaucoup na ndengo ndima ki invitation na ngai na ndengo proposer nga tout ça l'émission oyo j'étais ravie. Donc, merci beaucoup. Bibiana Estrela, ma jumelle de moi-même. Et Dino, il mange, pas push de moi-même, de nous-mêmes. Donc, papa et Aban et Belé. Merci beaucoup. Et Dino, il mange dans Moussala Nayo et tout. Ndeko, Souzay, Monata, va Congo, la bino, c'est zate. Menza, balola, pambola, bino, gros bisous, na bino. Donc, à très bientôt. Tous les vendredis, je suis de retour. Suivez-moi, vous n'allez pas être déçus. Aujourd'hui, j'étais avec Maître Maurice Loma. Ba question sur vos na posé à répondre bien dans mon thème ya kofungwama. Alors bibo so alobi mabebo limbisa mais à répondre quand la question na bino, azon se bino ba réponse au bonya koyoka apesi bino. En tout cas, moi j'étais ravi na ba réponse naie. Ben merci beaucoup. À très bientôt. Ben Maître Maurice merci beaucoup. Balasima. Merci beaucoup, Étoile. Nabo sanité, Master Moa Komelanga, na mona rita limbisa. En tout cas, comme on a eu, Bibiana Estrela. Bibiana Estrela, oui. Bonsoir et bravo. Merci, merci ma sœur. Na mona rita, en tout cas, tout ba commune à répondre, pour comprendre, parce que nous avons dans le téléphone, là, ici, on a un basé belé imbattable basé belé ba Hollanda donc groupe na ebisi vraiment na ebité toura au moins mobalo toura siksa komi na ngo na ebité imbattable azawana encore ba ko chauffeur bon na direct là donc il na moi pe ma profit peso sakanati ya li première sécurité donc on a première sécurité oya makambo mikolo oya basimi mamba présidence ya président na biso Félix président Fati
Babitura mboma mtazo contrôler ma Belgique kuna. Ya moi on a direct tout le temps aussi chauffer donc na moni makamba mine aussi préparé. Na moni pe fona yamba e kayate na ozoye ya. Il faut yamba tura mboma ozoye ça la moi bien zo tura mboma ba te di mola pe ba Holanda biso ba mbote place ba ali imbattable. Et toi là ozo donc ko na mbogo yo ba to ba na makambo zalaka ngana yo yebi. Bete mission mais objectif est les gars toi aller 50 000. Eh oui, c'est ça. Si au commissariat même pas 10 000, ça sert à rien au ya. Ça sert à rien. On a pour ça pena que tout le bien un mois, le tout le monde a pena que par jour, la journée mon code déjà faut les gars déjà à 500 000. C'est nini 500 vies. Donc tu que les petits comme on a 50 000, on a donc un mois 50 000. Dans la journée faut que tu as 200, 300 mouké donc. Les années on a donc so za muta ba 32 vies 40 vies 50 vies comme oya parce que ma cambo ne comme les boye comme na niveau mus après boya o lo ba sou na sou la étoile pour comme na ba vie belé pour binoka boye. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Sans oublier, abonnez-vous dans ma chaîne 5 étoiles de Love TV. Donc, beau s'abonner à fond. Et ça, bébé, si que tu fais mais ça, donc, il faut amener la miliki, la nini. Donc, 5 étoiles de Love TV. C'est ma chaîne à moi. Beau s'abonner. Donc, merci, Nazakina, frère Nabino, Maurice, maître Maurice Loma. Merci. À très bientôt. Que l'Internet, Dieu désormais vous bénisse. Merci. Bye. Ciao. Ciao.